apaiser à ces 3 boutons. Et Saint-Esprit me dit, regarde les œuvres du diable. Et Saint-Esprit me dit, regarde. Qu'est-ce qu'il a mis ici comme ceinture? Qu'est-ce qu'il a mis ici? Qu'est-ce qu'il a mis ici comme ceinture? Qu'est-ce qu'il a mis ici comme ceinture? Moi, je dis, mais les ceintures là, comme les histoires des francs-maçons comme ça. Je me dis, ce sont les histoires des francs-maçons. Il est en train de s'exposer lui-même inconsciemment. C'est moi, Dieu, qui va commencer à l'exposer comme ça. Petit à petit. Dieu, il est en train de l'exposer petit à petit. Alléluia. Et le Seigneur me dit, je suis en train de voir, mais pourquoi il a porté le gant dans sa main? Qu'est-ce que signifie ce gant-là? Pour quelle raison il a porté les gants blancs dans sa main? L'Esprit de Dieu, comment les francs-maçons portent? Les francs-maçons portent des gants. Portent ces ceintures-là. Il avait un pilier ici, comme le pilier, comme les autres. Le Seigneur me dit, vous pensez qu'ils chantent pour moi? Est-ce qu'ils chantent pour moi? Tu ne vois pas qu'il est un sataniste. Il est un sataniste. Il ne me servent pas. Moi, je ne suis pas le Dieu des troubles. Je ne suis pas le Dieu de la haine. Je ne suis pas le Dieu de la haine. Je suis le Dieu de l'amour. Sans l'amour, tu ne vas pas me voir. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas Dieu. Je suis le Dieu de l'amour. De l'amour, de love, love. I'm love. Nazabolingo. Mwana nzambe soka zangi bolingo na kati na ye aza na nzambe te. Koza na bolingo zali sinya koza na Saint-Esprit na kati na yo. Nzambe azali bolingo. Hallelujah. Bandeko mbote na bino nyonso oyo bomesana kolandanga. Message na biso ezali pona Olomide, justice ya Nzambe ezali. Justice ya Nzambe ezali. Nalakisi yo sataniste Jean-François Ifonge. Nalakisi yo sumuto oyo Denis Lesi. Nakolobela ba muke, nakolobela yo, nakolobela pe Ifonge Denis Lesi. Voilà. Alors, monsieur Olomide, c'est vrai, justice ya mokili kiteyo, et lobby aux innocents, sauf séquestration. Alors, ba condamné na 72 000 euros pour futa, je crois, batu oyo séquestraki. Toyoki ozo salisa messe pona lisungi pour futa kuna. Mais messe ozo salisa, je crois que biso batu ya diaspora toza ba concerné te. Parce que yo loba na biso ke tolalaka na ba immeuble, tolalaka na bandako ya poids, tosalaka na ba échafaudage, ba prison ya France etonda na ba Congolais. Alors pourquoi ozali kosenga puisque yo okoka na tout? Mais ndeko nabengo ndeko to monsieur Olomide, soki oke mikolo yo na ba Western Union ya Kinshasa okokuta eza plein. Eza plein mbongo wana euti na diaspora. Qui dit diaspora, c'est-à-dire les 5 continents. Okuta plein battu bakozwa mbongo te. Devise oyo mboka na bino esala kuna ezaka grâce ya mbongo ba diaspora.
Donc soki yo ozala oyaka poto vandi muke na poto ebi pungama muke poto ozana ba image kala ya banda kwa poa image wana esesila. Alors ngana ko demander na yo ozwa sataniste fonge ozwa oyo nani pourquoi ozwa fa sataniste fonge yo oyebi ifonge asala yo ba video combien oyo ifonge asala yo po ye alingaki akoma neti yo orienté na nzela moko mabe oyo bako senga ye 48 personnes aboma bango alia bango na kindoki net makayabo. Mais mikolo yo na osala ifonge ma vidéo ebele concernant la parole de Dieu. Ngana kotala ba famille batute. Ngai parole de Dieu. So ngo corrigenga na parole de Dieu. Mais siko lingi po kende koleka oyo lingi oko osala yango parce que nga na banga batu lisusu te na makambo nzambe parce que na yebisa batu ke na makambo nzambe na banda toujours ko gagner parce que lobeza ya kufanda pa na ngai et nzambe aservanga puissamment. Alors na yoki kamwe loko na lakisibino jeune servante de Dieu oyo yepe na zolo bile mikolo oyo ko yana banzi lobi to lobi na kolobela ye abengi ifonge sataniste abengi asala kanzambe te. Pourquoi? Parce que ateyaka amour te ateyaka haine. Ça fait je crois plus de 15 ans ifonge azana YouTube il n'a jamais prêché l'amour. A prêché l'amour te il a prêché haine sur haine sur haine. So tali les 10 dernières vidéos na ye okomona 8 ils a toujours ba conflit na bato. Après chaque amour, tu as prêché na cannabis. Et moi, on a rappelé hier. Alobi, ceux qui ont bolingoté, aux anzambete, à cosité. L'un des fruits de l'esprit qui confirme la présence du Saint-Esprit chez un enfant de Dieu, c'est l'amour. Alors, ceux qui ont commis wana, il faut être aveugle pour benga, il faut il faut osala aveugle à partir de loko yo. Jeune servante wana alobi na Bible. Comment mutu akoko prêcher amour te? Comment mutu aza ennemi amour? Parce que Satan a peksa bango ba prêcher amour. Na royaume o bozali eza na amour te eza na haine. Yango boni mwana o yazoloba Dieu n'est pas un Dieu il y a haine mais il y a amour, il y a joie, il y a jalousie. Mais il faut que ce soit moni kaka kombo abato. O moni kaka bimi bwe kombo abato. Alo toko lobela il faut que na lobela so ye e babaka ba onani ba Marcelo zoaso edingwe bokenda ye mokuna walesa mbiye o nyoso nazo tanga awa yango moni il faut que lobaki asaki vidéo mona okia lobi olomide oko osala nini na nkamba parce que il faut ngayebi ke bozo kutanaka toujours pas ibino bokutanaka mais ozo kino sala nini na nkamba yana lobi ozonga lisusu. Alors olomide to koyoka yo nanu bon to continuer to koyoka yo nanu bon to continuer oyo nyonso ko goloba Nzambe kaka Yende Nzambe kaka. Je ne vous dis pas à quel point Dieu est bon. Lui dire merci ne suffit pas. Je ne vous dis pas à quel point la vérité finit toujours par triompher. Aujourd'hui, mon honneur est rétabli. J'ai été relaxé des chefs d'accusation de viol, d'attentats, de harcèlement sexuel, etc. Et j'ai 18 mois de prison avec sursis. Seulement parce que, soi-disant, séquestration. Je remercie Dieu. Je suis un homme libre. Je me sens beaucoup plus libre que je n'étais libre. Dieu merci. Dieu est bon. Dieu est grand. Les menteurs, non, vous ne passerez pas. Les mécréants, non, vous ne passerez pas. Les menteuses, on va régler votre compte. On va régler. Allo bandeko, nako bandela yango parce que na yebite
nazoyoka voix mpenza eza ya malonga te tobandela ngo kaka. Nzambe kaka yende Nzambe kaka. Je ne vous dis pas à quel point Dieu est bon. Lui dire merci ne suffit pas. Je ne vous dis pas à quel point la vérité finit toujours par triompher. Aujourd'hui, mon honneur est rétabli. J'ai été relaxé des chefs d'accusation de viol, d'attentats, de harcèlement sexuel, etc. Et j'ai 18 mois de prison avec sursis, seulement parce que, soi-disant, séquestration. Je remercie Dieu. Je suis un homme libre. Je me sens beaucoup plus libre que je n'étais libre. Dieu merci. Dieu est bon. Dieu est grand. Les menteurs, non, vous ne passerez pas. Les mécréants, non, vous ne passerez pas. Les menteuses, on va régler votre compte. On va régler votre compte. Ici, Double King. Et ceux-là qui voulaient la fin de ma carrière, vont vivre ma carrière. Je vais chanter avec Dieu en moi. À bientôt. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Baïba benga kaliwa, bakukufa kadeye. Kolo, kimanga, kolo, yakayo, kolo, kimanga, kolo, kimanga, kolo, dabi, kumanga, kolo, ezagayo, kolo, kimanga, kolo. Ah, mes jaloux, vous êtes abattus. Voilà. Boyoki Olomide azokumisa Nzambe, mais Nzambe oyo Olomide azokumisa toyebi te soki Nzambe wapi. Parce que Olomide asambelaka Nzambe oyo ya biso te. Soki olingi oyeba malheureusement sataniste ifonge ba video tango abandaki alobaki ba vérité. Mais tant que je suis serviteur de Dieu, naloba nini? Il faut que a effacer, naloba supprimer ou bien effacer, supprimer nyoso ba vidéo à sala pour aza déterminer en kosa batu, azu nyoso abomi ango. Nga ba vidéo nyoso na sala banda na banda. Ata moko na longola te. Na utaye kolongola la danoise awa parce que na lobino wana eza makambo susu na longoli yango za tina moko te bato batala ngo bayebi. Mais ifonge aloba nyonso ndenge akenda pa ifonge pa ya Olomide, ndenge akenda pa ya Satana, ndenge bapesaka ye kindoki, ndenge basengaka ye 48 personnes, ndenge apesaka soki ndambo oyo etikalaka, ndenge abanaye ko adorer Satan. Mais ifonge avait tout dit. Bino mutu olanda kabiso. Ifonge soka fandi place aye moko ayeba ke mosala Nzambe wana azoloba ya solo azokosa te. Mais bino mutu olanda nga oyo bolingi vérité te, oyo pe bazana misala wana bamona kinga nazokosa, to nazolukile makambo, to nazo inayi ko inaye azana nini o vraiment ko tinda nga na inaye. Eza mawa. Ifonge na archive na bino boki no tala ba video na kala bimisango nano Olomide ifonge aloba ebele pona yo ndenge tatana kutala ndako ndenge bafongola ke miso ifonge aloba ebele soki ifonge ti lelo après chaque amour te parce que a confessé péché te. De toute façon na osala ifonge na bati 3-4 vidéos pona ko pousser ye azala na vérité. Parce que na moni vidéo moko alobi wana et pas na ye eza vérité. Bon toko demander vérité wana na yebi ki ko échapper ngo ko répondre ngote poto banda ngo banda kala linga ko loba yango te. Mais toko l'accès le susuke Nzambe azali ya bolingo Nzambe azali na vérité. Alors Olomide vidéo o eza ya yo.
mais so nazoloba kamwa muke pona ifonge parce que yo yebi ndenge ifonge azulaki ndoki ndenge azulaki akomaki sataniste na ye nde basenga ye bato ndenge pe alia mbongo ya satana ndenge akoki kosilisa bato wana te. Olomide, vous êtes mieux placé que moi pour na koyeba histoire ya ye ye pe ayebi yo un peu bien nakoloba bien te parce que aza petit pa na yo tango yo botamaki yalaki te. Alors ndeko monsieur Olomide, dernièrement nasalaki vidéo na lobai na yo oza na droit ya koyembela Jésus te parce que soki olingi yembela Jésus tu dois d'abord prendre la décision de quitter les ténèbres. Or nano okite ténèbres te neti sataniste ifonge. Sataniste ifonge soit ça la confession suivie d'une repentance sincère. De nous avons comportement n'y a que changer parce que biloko to pesaka les 7 étapes vers la délivrance. Tant to pesaka ngo moto et pesaka eba mawa au monde a bandi ko changer na ko pesa ye na osala vidéo moko ya ye na mutu moko azalaki kuna bota la comportement ba ombale ba monde ba comportement ndenge zali. Alors Olomide avant totanga verset moko biblique na ko lukana no eloko moko yo uti koloba je sais pas ce que uti koloba voilà. Voilà. En tout cas, Olomide, et loko ngana ko yeso ataki mosala nzambe, soki possibilité ali quitter ténèbres. Quel que soit ba pacte yo signa, quitter les ténèbres. Bongo yembila nzambe. Mais kosala hypocrisie te ya kosala hypocrisie te ya kozala kuna oyembelaka nzambe olobela nzambe. Lelo ba Congolais baza bakoma neti tokoma neti bazoba. Lelo yo soko simika la Bible. Obandi ko ya koloba na réseau. Oui le bataille neti nga. Mais bato ba no lando me ba 300,000. Parce que Congolais tokoma bazoba. Congolais okanisa ke ndenge balobai na mpo ya ifonge. Bato ebele balandaka ifonge. Bakanisa ke ifonge lukula outi na monde ya ténèbres. Aye na mayele ya ténèbres ako délivrer bango. J'avais des sœurs et frères universitaires. Gabi me comment bokoza na niveau na? Mutu auti epa ya haine. Mutu auti epa ya mensonge. Mutu auti pa vérité zate. Ah, mais parce que bolingi Bible te. Jean-François Ifonge. Soko oza mutu na liloba. Omona ke jusqu'à ce jour aza toujours na ténèbres. Parce que azana kimia te. Bomona akiko yeba batsembo ayina makambo ya kotonga batu ale ayena likambo nzambe kutu mingi te atongi batu donc alukaka na vite na ba réseaux sociaux atala kasuki makambo famille batu ya liso ko munyoka pa ayimbango tala batu benganga amonaki Moïse Mbiye ndinga zalaki na mona kazi na ba aya sala mo mission il paraît asala ngo mission il paraît alongoli yango azongi si bulisusu polo bakete azalaki nièce na ye. Est-ce que makambo wana vimetalio? Est-ce que makambo wana eza makambo ya Bible? Bible yango yo ba verset zali awa. Na wuti ko zwa Yesu na verset moko mal interprété na ko répondre ye. Mina lingi te ke vidéo na sala ngo
ezala ya ye parce que ya ye vraiment na kozala ngai na finga mutu tila mutu babete na koti la ba famille ma mais na yeba il faut ngebele ya o musu ba kana ya mutu nani alimia mususu na boaki yango bato bele ba comprendre na yebele même ma femme na ye mais ça ne me regarde pas ça ngana tika na la Bible ya wana lobaka soki oza olobi oza serviteur de Dieu zala gentil au répondre na Bible soko baloki na côté mususu oza serviteur de Dieu te et là, on a balancé quand on a salamo, isa mwana wana. Mais mwana wana servant de Dieu wana na ko lobelaye parce que aza encadré te, aza mire na lobate, na ko encadré ye. Eza na biloko o balobakate, ya za ko lobango, aza ti fonge. Non, parce que fonge sataniste donc aza ko même Bible ti fonge parce que fonge pas Bible te. Na ko l'exabino lobby, na ko la fonge na ba même des vidéos. Na ko l'exabino Bible ninga zoloba, na fonge ninga zoloba. Rapport ezata mukete. Très dernièrement à lobby, bana o Félix Aboti na deuxième bureau na ye, bana on nzamba yebi bangote sans référence biblique. Sans référence biblique. Or Bible sur la biso mwana sous malédiction, mwana malédiction za kana été. Ozalo boti mwana na kimakambo. To oboti mwana na mariage et pas nzamba bazala bango ndenge moko. Moi j'ai des versets bibliques, ngala ça toujours un verset biblique. Mais il faut qu'il y ait un verset biblique. Yamona communiquer, il faut que le bino. Papa Moukaza, kuna alobelanga na répondre à été. Mais il peut pas me répondre. Parce que ce qu'on a répondre à coincé, il faut répondre à un verset biblique. Or, ce qu'on a touché à répondre à un verset biblique. A okimanae. Na ban ndenge petit na ngefa a benda nzoto. A ko benda nzoto mbango. Parce que à cause même trois versets explication interprétation na moza yangote. Alors, olomide. Okozwa nani Denis Lesi. Denis Lesi azalaki soi-disant prophète Yanzambe pendant plus de 2 décennies. Pour okosa peuple de Dieu kaza Moussa Yanzambe. Alors que akene kozuba kisi o lelo ekondima. Akene kozuba kisi pona asali Yanzambe po azoka bambongo, il avait l'esprit de Python. Au Bible, si on a l'esprit de Python, ils vont comprendre. Au Bible était bon. Au saga moins fort, tu n'as pas passé la minute. Qu'est-ce que signifie l'esprit de Python parce que Python est un esprit. Alors, Bandiko, Denis Lesi a priori, Azana doit aussi ma Bible. Ah non, 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 non. À moins qu'elle se repentir. Denis Lesi azo kosa to pa kene pa nganga wana, aibisa nganga wana azo kaka biloko me apesa batote. Mais comment ko zo batote ba peuple congolais mawa. Tango peuple congolais azomona wale sa musala nzambe. Mukuna musala nzambe. Denis Lesi musala nzambe. Il faut que musala nzambe. Baka musala nzambe. Mama Kalanga musala nzambe. Sharufa musala nzambe. Sanju musala nzambe. Alors Mbiye musala nzambe. Alors ezamawa. El mo episa nga pasi. Bato yo baza peut-être ba diacre ou pas. Bozo benga bango, bon diacre ya musala nzambe. Bango baza même ba diacre te. Oh nani ayaki elulu baka azab. Même si il y a musala nzambe te. Pourquoi bakima akozwa côté ya awa? Net siko na lobby chaque fois soki il faut ya tei makambo nzambe na bano leka pona expliquer bino makambo ya tei. Suna moni kaka atei makambo nzambe na bano leka na l'examen ba faute. Miko na moni auto te ya Matthieu 18 je crois 7 ils ont parlé ya ba scandale. Ndeko ya mawan ndeko nga soko yo landaka ifonge okokufa okonosamba un jour na péché de participation na yebisaka bino mbale bele na bi ifonge liloba nzambe même amoke ayebite croyez-moi ifonge liloba omona lobi nenga zawana soko asimi bil ba ye tala bato kolanda ye kolekanga est-ce que ngano lobi na yebi liloba. Il faut que ce soit l'église awa. But pour autant une église on n'a pas il faut que
par rapport à l'église nanga. Mais il faut qu'il y ait c'est ça les Congolais. Et ça mawa. N'importe qui. Mais dans le bagan bino, et j'ai toujours dit ça même à mes fidèles, dans France awa, ça la nzambe. Oyo nzambe yebi, satan pe yebi, toza moins de 12. Ngata on attaquera ba sataniste on a ba sorcier. Oyo baki aussi masima biloko. Na monde na bantu bakene na butu. Muta mona anga kuna zate, amweka ya okosa. Je suis l'un des pasteurs congolais. Oyo ate akaliloba na droiture. Oyo na ebi kindokite. Oyo na sima bakisite. Je dis ça clairement, à cœur ouvert. Et bangonyo sur le bayebi. Parce que bangonyo mama mona angate. Et puis bandoki o bayaka. Bayebi sa ba famille na bango ke. Batinda biso to no boma pasteur Jacques Dinabanza. Basali baza na France na ko tanga bakoma na bango te po ko pesa ba mobulu mais bazoyo kanga. Parce que avant makaba baluba bene na bango ba ya pa na ngaya ko zolobiko. Et bene. Mais banda makaba baluba na zo ba vérité. Ba moni ya mutu babe. Alors Olomide. Neti aventurier moko ataka makele le pele wana ni Marcelo. Na osala Marcelo vidéo. Bandeko oyo na lobi na même olinga angate. Même olinga angate. Na kombo na Yesu. Landa mater nanga talaka mo même na tala après fanda. Parce que nazana bateau basé ba théologie, bateau baza ba évangéliste, bazo kende ba évangéliste, bateau bazo kende ba pasteur, bateau ba prophète, ba docteur, ba landanga. O nga ba landanga la plupart bateau mayele. Mais o ba lingi pe Bible. Parce que peuple dit aligné Bible té. Mais ba benga ba mais c'est pas possible pasteur. Mais comment on la théologie té mais on s'en ko paté biso. Ba benga. Ba muso bazo futa batika bazo talanga. Soki yo lingo yebanga kota na mateya nanga yo kolobela yo mosala nzambe oyo nzambe utilisaka puissamment bazoki na ba faute ya liloba te peut-être ko zo na moko mais ko leka ba détruire te ningi ifunga la kwa na ba mususu na ba deniles bien liloba te mais Marcelo sta mazot loba soko moni mosala nzambe ganga kako ganga pona oteya aza ko impressionner bino yebini lo mode. Olomide, Totanga, Deutéronome 30, 19. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Olomide, Nzambe aza Nzambe bolingo. Alobi bien. Na tie bilo mibale. La vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Mais à l'obé, choisis la vie. La vie, c'est la parole. La vie, c'est le royaume de Dieu. La vie, c'est le paradis. Mais yo, olomide, oboyaki na yo, oyo, oke na yo koluka côté la mort, côté l'affaire. Mais olomide, Dieu nous a créés libres. Et Dieu lui-même respecte notre liberté de choisir. Ce qui oppose Satan comme Tata Nayo, ce n'est pas un péché, c'est un choix. Il y a une différence entre un péché et un choix. C'est pour cela, quand je vois ma servante Oyo Hermine, quand je vois un sataniste Fongue, bazolo blanet bajipe piana, bazolo blanet sataniste. Mais non, baza na droit ko citer bamote. Pourquoi? Parce que ba Bible le batté. Parce qu'ils ont fait leur choix librement. Dans la Bible, il n'y a pas d'obligation, il n'y a que des propositions. Et puis ça n'a pas. Yo mona mutubo neti na mwana na bio, nzambe la kisiye Macron qui n'a fait. Nzambe ko la kisaote. Et en plus nzambe ko la kisaote pour blesser bateau. Prophétesse a blessé Sagaté. Mon serviteur de Dieu a blessé Sagaté. Olomide, je vous en supplie. Si vraiment, Olingo ya pa ya nzambe, oyo biso sambelaka,
vous devez prendre une décision de quitter définitivement les ténèbres. Parce que na minute yo yozali, Nzambe ayoka ba prière na yote. Non, Nzambe, Dieu n'écoute pas ma prière, ba sorcier, ba sataniste. Non, ayoka monter. Parce que et le bami a Deutéronome 30:19. On a dans la Bible, interprétation de la Bible. Tant yo poni Satan, Satan tel tata na yo. Bon, on prie pas Nzambe, on prie. On prie pourquoi? Minute koki, mais olomide zoa batuna yo kende kamba. Si vous voulez vraiment me contacter, contactez-moi. Je peux vous aider dans la confession et repentance sincère. Je sais que c'est difficile pour yo linga yango, mais c'est possible aussi. Alors, zo bato yo, ba Denis Lesi, ba Baka, ba Ifonge, ba Chala, ba komo na lobaki kona kena ba onso na kamba. Pour passer dans la confession, repentance sincère. Voilà. Et là, encore le banayo, yangwana, mais olo mide ti lelo, justice owana. Moi, je suis français, n'a pas critiqué justice française. Mais dans le lobby likambote, dans un exemple belé, il y a ba danseuse au balega pananga, ndenge mo sala gabango, ndenge mo banasa ba ba wemba, je suis au courant, na délivrer ba mususu awa, ba danseuse mususu, ba bota ba na baza ya normalité. Pourquoi? Mais na liko lo baté, ba mususu ba ko soupçonner ba na tiki, mais j'ai fait un travail. Dans un moi si mususu kenda gine na Paris, au promettre lobby aya, lobby tangwaye, yozo tunaye. Lobby ezaki yo lelo suyo, cette demoiselle est partie, au PSA même un lukutate, et elle est venue me voir. Mais le colo zaki na ba procès na yo, na koko bimisa yangote, mais le colo ba bikisio tika Nzambe azolo kumu, po oyebake, musala lo kosala ngo susute, mais yo yebi comportement na yo envers bana basi wana. Denis Lesi penga na yebi comportement na ye envers basi musu. Na biya ya bato ebele, mais na ngana ko lo bate. Po naza mukolo naza musala Nzambe na lingite ke mutu aza marié na biso ba Kongo mutu so aza mwasi na bana, il faut que pese quand même ba respect ya koloba n'importe quoi pa na ye. Vraiment bande ko Nzambe apambola bino naza na 06 51 03 92 89 06 51 03 92 89. Nzambe apambola bino. Tomonani à la prochaine occasion. Lobi na ça sur la vidéo, mais na promettre il faut que lancer la vidéo 2 ou 3, na rappeler na ba verset biblique azu chaba na Nzambe na nzela bokumbi. Merci beaucoup. À la prochaine occasion. Mbote mingi na ba ndeko na kati na kolo. Merci.